Bon, vraiment, la difficulté est belle. C'est belle à ma casse. Bon, premièrement, nous c'est bon, vraiment, ça. Les écoles, classe de zone, on a voir zone. Uniforme, ça. Baquette, bakaye. Ce qui est besoin de papa m'a beaucoup et c'est la vie qui m'a passé. Et surtout, tu as passé à ma casse, tu as nango mai. Mai, tu as passé à ma casse à mai. Mai, comme on a tongo souhaitani, tu as moins d'âme, babilo, ce qui s'est dit. Bana bakosala ta 2 tours 3 tours ko kelukela biso mai po tina tsela mukaka ata loso na tina moto. On a un problème sous moi, tous un groupe électrogène. Attends moi, le panneau solaire, et ça va bien pour la bande, on va se distraire. Attends moi, TV, qui nous montre la biseau. En tout cas, vraiment, ça lui sauve bien ma caisse. Comment on a acté à bouger? Nzambe aux ans au pambola bango bato basali nzamba pambola bino vraiment iska bozali na ONG Kumaluta oza deuxième acte ka basali nzambe ya pambola bino vraiment en tout cas na ba acte bosala ka bo continuer bon nzamba pambola bino otika biso te. Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Rolanda politique ya bien, Rolanda musique ya bien. Parole de Rwanda ka parakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, lieba okate. Apusa na pembena Victoria te. Ça se passe à Machan. Attention mauvaise haleine. Check. David Yokiman au comme mango et au café avant café voilà et tu as ces moulins voilà donc tozaka ndenge tobaki na compte à ONG Kumaluta tozako na mwa mukie oyo bandeko bazosunga biso parce que c'est déjà un début ezaka ebandeli donc mwa mukie oyo participation Maman Nelly moi mukie ya participation Maman Nelly Moucheni la présidente première dame ya Londres aussi maman Wivine comment ma casse maman Wivine Bapitao depuis Autriche maman Wivine Bapitao depuis Autriche donc nous tout au Monique na moi mukie na bino donc équipé dans mon montant ka oyo ozwa au Monique tena comme la gros bébé par rapport nango pour que na me capé ko aider bandeko ba zangi na moi ça qui a voilà donc c'est ça merci donc nango merci beaucoup bien nous amena ngai
Pardon, un jour tu as quand même boire bazar raté. Au fond là-bas on a boutou. Parce que ça t'est. On va dans kilt. On a. Pas bon ça. Quand biso déjà. Bana nasi. Kabilo mboza. Donc ça fait la body posa ngwa. Wakala to chewe. Baloso. Bana maza. Pasteur, apôtre, vous en faites. Nous en fait, tu vas travailler ce que art besoin très souvent ou bien ça mais est-ce que vous avez la semaine vous appelez pas très souvent wana tokana na te ezalaka neti bino nde boye boye osipone na biso toyebaki te nde tomoni mpe lokoti ero botikela biso mpona tokana yango vraimen te ke motu mboyo ayaka pena mpo yakotika ero nyonso te bakanaka te mais bamonake mwa baede oyo eyela biso mwa mingi na mois ata boye 2 ou 3 4 fois par mois wana nde te ezalaka nde boye boye kaka boyotikela bana et tant que secrétaire a beaucoup de balles, beaucoup de combien? Bon, tu as plus de 45 enfants. Plus de 45 enfants. Voilà, na acte au carando moni sacré makala loso pour que aider à la maman au basima maki de maman. Moi quoi ça na Autriche, moi quoi ça na Londres, maman Nelly, maman Vivi, mais bah tout ça pour parce que on fait des délais. Mais ngaka ni toute sa makina ya a les ala we délai donc on peut que na oya ya monga fula mais na ba te na ya kana na mais ko pasona suma bango ko sa de sende parce que mutu ko pe amso ko na ba mousse ko na pe ba balo ya bilamba ko so na ngene bon vraiment la difficulté belé c'est belé à makasi bon premièrement ba mousse ya bana vraiment ezati voilà bana ba la c'est ba drape ezati voilà bilamba ezati leti école classe de zongi mais bango na voit ba zongi te ba uniforme ezate baketch bakaye mo ba frère wa senga pe kuna ezate vraiment toi na ote donc yango nde ko s'adresser na bato otala bino o bazotala nzala biso et puis la maman odala si bakanisi bino koloba ni pomba la singa bapesa lisusu ya koleka oba musiko eya moi enveloppe eya pe bapesa papa afuti mo bafrère mike ya bana oyo baza ya okili. En tout cas, vraiment, ça lui bien en cas. Comment on a acté à Boué Nzambe aux anti au Pambola, Bango, Batou Sali. Nzamba Pambola, Bino, Fomiska, Bozali. La ONG Kumaluta. Deuxième acte Kabastali. Nzambe a Pambola, Bino, vraiment. En tout cas, on a acté au Sala, on va continuer. Bon, Nzamba Pambola, Bino. Otika Bisoté. En tout cas, tout ça vraiment, on a posé la Bino. Numéro, c'est ça numéro ya bino a. Numéro ba ko benga bino. So bengo zoye mon papa ni ko ça au final. 089 53 93 828. Abonné 089 53 93 828. On dit numéro so bengo zu papa ni moko. C'est que le loi ça été pourquoi parce que mon a benga qui te fait de quel temps. Donc est-ce que benga pe moi retard, il y a côté déjà azapi. Pour le moment, on a un kilt. Azotea, on a un église. Kilt est à 17h30 et si le à 20h. Il y a un été. Mais awa, nous avons lili, l'autre fois que lili. On a un problème sous moi, tous en posé un groupe électrogène. Attends moi, le panneau solaire, et ça va bien pour la bande, on va se distraire. Attends moi, TV, qui nous voit, on va tirer le biseau. Bon, courant vraiment stable penalty. Courant côté ça on a tout ça. C'est la commune à Selimba, la quartier Konde. Tout ça pembeni ya maison communale à Selimba. Pembeni la maison communale à Selimba. Yo be komona ni? Joël.
Joël était que secrétaire. Est-ce qu'on a la bana? Maman l'a mis tout le monde qui Maman, à quel instant? Il y a la maman, elle est là. Maman, elle est bonne. Bien, maman, elle est comme on a généralement. Il y a un compte à ONG Kumaluta. Oh, les deux actions à Awa. Tous on a besoin de l'aide parce que l'aide des appels. Tous les appels. Ba mousse ba bloque belé pour ya parce que mal tout le cas pour yo to lambela ba orphelin est-ce que vous le ko lamba ka ba orphelin ba tonda pesa la ce style il faut débrouiller usuma ya moi wenze moi c'est moule moi lo su vous rappeler de yo to lamba ça c'est bon mon lobby ce qui bonjour tia papa maboko te et ça la biso kuma passe et surtout toza passe ya makasi toza nango mai mai tozane na pasi ya makasi ya mai mai okomona ntongo so etani toza na mwa ndambo ya babilo soki 7 bidon kaka bana bakosala ata 2 tour 3 tour kokelukela biso mai po tinatiela mo kaka ata loso natina moto parceque mai bato baorphelina basango wana makambo ya régie des autres mai eza régie des autres webino dabone ya bezo soki ebatono les batuc au bon retour mai propose la facilité tous la tout à moi minene batuc minene pour ta mai pour sunga biso na tango kolamba et puis na makala ndenge na saka piana na lamba banzunga minene wana na saka makala na yena ngoya wana na sepeli mama na ngai dans la katinga bité saka makala ya modèle wana eza bongo en tout cas merci nzamba pambola bino andengo kanisi biso na pokwa o mama ipoza bana ngapi na sana bana na ngai na bota nazalaki mwasi ya soda ya kende este natika na bana 6 bazali te bazali nga nayaki amusala donc ayo ozapena mosala ozoyede baorphelin malgré mpe bana mpona bayapeka baorphelin donc nzambe akopambola openda makasi mama na ngai merci kobosana pasteur Gédéon te mpona kosunga tala bana classe bazongi me biso ti lelo oyo bazongi nano te bauniforme eza te bakaye bakece ya bana me papa toza kolela kaka po te nzambe akosala touché mitema ya bazoyoka bata mitema malamu bazoyoka merci na moi enveloppe na moi costaud donc toyeli papa Gédéon mbongo boye esali ke bao bazangi mo baketch baluki mo baketch nayebi ke bambongo abo pantalon na baboîte oki mo 20 mois staff bomeli na bino ka ba champagne mais so bo contribuer na ba orphelin bobi combien nzambe apambola bino donc biso tokana to na moi na ndenge papa mais il est connecté na bité tokende kaka na ba embouteillage ya koto peut-être c'est nimba mais boye embouteillage ndeseke tokomika na pourquoi oyo merci prochainement tokoya Amira tu as un mot pas tellement hein voilà donc on ne sera pas long merci na maman Nelly Moucheni pour la contribution merci na maman Wivine Bakitao pour la Autriche donc vous savez bongo ado senga tema boko la pâte na pesa numéro déjà na émission les gars qui a mon pasteur Gédéon ne passe pas autre copier sa numéro donc au pas Monica koko benga pasteur Gédéon yemo copier a expliquer que nom sous on de quoi lobby to pe maman lobby te numéro ba peso na appeler souvent ba orphelin nzamba za na manière kozongela yo so ça ba vidéo boy la santé que non ni babi le boko pesi na gauche doit te battre mais ceux qui doit payer éviter ndeni ba nsu ba que non côté moi to ba souffrir faut droit te ba poto ba ka tout e boy te tout na lingi ba museya j'ai mis ma ba musu connais à combien et kokoma parce que to ba bana nzambe mbonga ba orphelin balia ka ngote donc merci na boss JB Kumaluta wazu idée il y a ONG Kumaluta donc merci na ba partenaire tu yangai obolinga na ngamoko merci bolingaka ba orphelin nzamba tout abino bosa bolamu nzamba kozongela bino merci na gisolo wazu moi extrême qui et puis ngana bino na bi que so bosali sous hâte non ya bon moi la belle vidéo combo la belle kotanga makane na tangi maman Nelly Moucheni de la tangi maman Wivine na Autriche donc depuis na kotanga vous êtes belé mais ka deux personnes ba tout ça maki donc prochainement na belé on tout bozalaka hein donc moi je vais te dire la japonaise vous avez belé maman Belgique il y a 2 maman Belgique 4 vous avez tellement belé Paul Venture
na Allemagne boza ebele oboko toute sama Willy m'a vu dans les coffres forts na Dallas au Guimanzambi les stations de Rennes puis na Rennes na Paris donc boza ebele oboko ko sima bosa la biso bolamu nzambe akozanga te ko pambola bino donc ngana bino quand mbala sima ba acte boye pour nous songa ba fela nzambe akokanisela biso nyonso merci beaucoup. Ok, kaka donc Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Rolanda ba politique ya bien, Rolanda ba musique ya bien. Parole de Rwanda ka parakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, lieba zokate. Apusa na pembena Victoria te. Ça se passe à machin. Attention mauvaise haleine. Check.